Ali Maimona mama Ali Maimona Ali Maimona mama Ali Maimona Ali Maimona mama Ali Maimona Ali Maimona mama Ali Maimona. Praise the Lord. Kimia ebele na mabota na bino bisika nyonso bozwami na monde entier vraiment bino bosepelaka na Alma Congo TV pona ba info sur et net o ememelaka bino accompagné na espace na biso info à la source o eza toujours animé par moi-même la Benjamin de la presse Manela ici lelo tozana esengo vraiment ya kozala en direct na artiste moko à marqué époque na ye selon batana na orchestre menene ya groupe ya maison mère ya Weranson le roi de la forêt yewana to bingi na kombo ya le roi David azalaka grand animateur na série ya Baseleo na kati ya groupe maison mère ba bunda vraiment ba guerre d'esprit na ba cri ebele o esala que tout sepela na ye ebele mais ezwa ki mo atomoko abunga ki vraiment sur le scène tilelo oyo bato ebele bo na ba net mususu ndenge bo monaka o bazo koma bikoma koma pona ye bazo lo babiloba lo bapona ye étant que Alma Congo eza site munene po mukolo lango vraiment azapinda mutu ya munene mutamakasi apezaka koleka ba boss to ba PDG ya ba site nyonso ne roi David atalaka bi pour nous répondre à il faut vraiment zonga à la source et pas Emoko, le number one, le 3 fois boss, le PDG Ali Maimona, le vrai papa social. Walande bisika pinda oyo, roi David a sepela ki ko zonga parce que biso awa ezala raté que titre to komi mususu makamto tena kati ya élément mususu. Awa ezaka oyo komami na titre yango wana pe boromona na kati ya élément. Bino boluka ba bezu titre komi makamto mususu muto akoti na kati ya élément na moni makamto mususu vraiment on est désolé. Tous êtes désolé pour na bino parce que faut na biso te faut ndeka ya musala na coaching eza différent parce que biso ande coaching eza mingi na yemoko les DG firé ayende mutasimba rapenda coaching alinga rapenda taka homme de Dieu donc azara rapenda droit donc on bomona ki musala ngo ezalaka bien donc mon invité d'aujourd'hui c'est le roi David émission zo sala ma différent la ba émission nyonso je suis seul à la plateau mais mon invité azam sika na poto tout ça l'émission na yeka par téléphone. Peut-être ezalate na allemand balboso au monde mais ekomi nango donc ceux qui moyens ali pour bano yamba na biso ba invité car na système parce que grâce à yemo le coach firé nda pesa ki boule oyo puis ça la ka bien vraiment j'espère que vous allez jamais dessus bolanda comment conversation na biso ekolekana invité na ngai ya lelo et puis to clôturer pe car émission na ye par téléphone bamsusu balobi roi David atika musique au juste papa na ngai eza nini sunga nanu balandi nyonso ya info à la source ya Alma Congo TV ba yeba vraiment pe ba yoka lelo nani o roi David akoma napesi bana kini nyonso bambote belé ba fanatique na nga nyonso bayeba ke nazali toujours nazali ndega nazoloba nasalaka ba makambu naza na studio nazosala ba makambu na ngai donc bato bazaka connecté d'internet. Oui allô jena na bambati ba momi basinge banyonyo bakilote na lingi na moni fuenge yo Fuenge yo, l'orize la congolaise, l'utala fuenge. Alele ne menga l'utala fuenge. Donc na ebigende basawala basi basipeli déjà ba ki fo na nga nazali. Donc minga ko lobezati tout ça va tout sur le belé pour ba comprendre. Mais otika bango na posa roi David ka eloko moko ya fuenge wana otika maison mère atayo moko vraiment artiste. Eloko mo kakate na yaki susu loboko teloko vimba keboko katana tala beauté kaka na même album wana mais o pesa ki biso sous chance ya Rosela album mususu te kaka album moko wana ezaki na bakri wana non yondo yebiti na beti de album la de single na beti o na sobo ke la o ezaki na kati ya témoignage na kati album a témoignage on a boka ki babiloko wana na sous-sol na yako boka sous babilo mususu primise o mela primise bo monima sangwa kitoko ya yo to mela yango yo donc bana kin bayebi
Donc nazala ngai na kozonga ba kosepela toujours nde babanda kosepela kala kwa basa na fuma kimia. Vraiment merci to sepeli mingi pona ba news ya passé oyo ozongisi biso susu na ben ya wenge musique maison mère mais to lobela oyo eza penda actualité ya lelo o vraiment ezali koyamba to yambi roi David pona lelo to moni déjà na ba plateforme nyonso roi David o lancé le biso déjà deux bords générique moko et puis rumba moko eza single ou bien eza album. Ndenge tolobaka ke bandaki single mais tellement pe bato bazomonana mpona bapesa bambongo na bango mpona yemba bango bon album yango mpe sokolaka malembe titre oyo napesaki eza générique wana eza titre nabimisaki année passée na 2017 oyo bazobenga yango lumbe vashkiri oyo eza na bakri na kati lokola mwanetu batashi yawera abengaki nga na chumbwe banetu bambushima itelesha ichilumbwe balobaki nanga roi David ya kozonga na maison mère bafonatique balela yoye yawera visa yango yoye wapi biye zate mwana mama nasali nini donc on comprendre mais roi elobi ebele ya olobi mambo ebele kana parti oyo olobi pela mambo ebele selon pe ba dire oyo lobama na kolongwa na maison mère donc ça ko sala biso kaka révision ya makambo nyonso elekelaki na kati ya maison mère. Oui, c'est ça, parce que Batubeli Baïbeke na ozonga na sibo yoka ke nga fale na zonga, mais siko esala yeke avant na zonga ba semaine. Kozwa Bercy mwana. C'est ça quoi. Oui, tango baye kozwa Bercy mwana bo ebika 12 awenge to benga ngo 12. Ngape na talika na bibo na osala nini ngape na bisa bangote na binisa Congo na binisa mokili bondi mangape mwa moke yawera na sali nini biye zade mwana mama alesombela nga biye zade mwana mama siko au juste roi ouais yo omemi biso na lumbe na générique tokena ngambu kotoyo koko ya animation lobeso amemi biso ne lumbe toke isusu kaka la même réalité yo okite maison mère l'air Bercy ayaki koko d'animation pe moi ba problème ebandaki ye l'air Bercy ayaki na maison mère siko sala biso moi oko expliquer biso moi ba coïncidence wana comment eko coïncider kaka ba makambo mibale na bino mibale na lobeso. Ouais, balobeso baza batu baye na sima na ngai na koboya tif bango baye na sima na ngai kombo wana yazo benga ngo elumbe na bangala ndenge bangala babenga na gingala elumbe mais ya ngai ezali lumbe mwete ndenge système na biso ba combattant to loba kotuyo tokotia yo lumbe tokotia yo mwete ya ngai skiza bongo mais yazo lobango na kombo na ndenge bangala balobaka. Donc bango baye sima na ngai basali ba makambo na bango na sima na ngai na ndenge mabete babwaki na bango bien. Mais après biso tokotila ka ba génération ba seleo tout ça la biso ba génération ba seleo na pese mbote belé tata mapasa tout ça na awa kala mingi te pe azozonga kishasa bo mona donc tout ça na biso bien quoi eza bongo na nzembo oyo nzembo kitoko vraiment na sepeli mingi clip lango vraiment canon wapi oyembi pe bien de animateur au komi koyemba ozalaka no koyemba bandakala pourquoi yaka no na maison mère tika na caché ya koyemba ki oyana no na animation et après ozongela koyemba sima. Merci vraiment maman na ndingo ndimi ngo moni biso na Congo bandima batu na pasi mais quand même yo ndimi na mutema malamu sana mona ngo ndimi merci beaucoup asa chanson oyo na saleli Junior Kabananga okosha mobali ya Chimène Dior. Donc oyo joueur na biso ya Afrique wana eza nzembo na salela ki par rapport à ba film mususu bando lobake aza mobali na bango yango moni na yembaki yango lakisanga epa babomba bapepa pe saka mibali ponga na kabela yo gabananga na ngai singanga nyoso na kopesa na bona kabela yo momeke bolingo oyo nga na monela pasi mingi donc moi c'est Junior andako Junior Chimène mutazolo bana moi c'est mususa libanda donc moni avant ko matala ko fosa na chanteur nga zaka na chanteur après na ko matala ko bon talika uzaki na groupe mutu so yena babulu wana bon et simba pete bon mais ka animation na sepela sibilote bo sepela tala animation na kotika animation
Vraiment, merci beaucoup pour la chance. Et nakati ya nzembo na yo pe wana obwaki na yo ki nakati olobi ke ba fille ba bêtise ya net, ba bêtise ya net wana. Roi David ko expliquer biso basi oba osala ba bêtise na net. Wana oke nango na ngambu ya presse, oke nango na ngambu ya ba fille inconnue ou bien oke nango na ngambu ya ko répondre fille oyo azotie la junior kabananga motema. Oui, donc na sala mo na sens wana na pesa mo pe conseil pour na bino pe ndenge total la bino wa magetu yo ndenge mo na bato mususu te mais merci beaucoup. Na moment bato bazo bebisa mokili eza lokola bino na ba pasteur mon eza bino na ba pasteur biso to sali nini ba pasteur pe ba sali nini oui elonga ba musicien na ba théâtre comme bino na ba pasteur ba chroniqueur na ba pasteur ba tuti makambo zo sala tuzo sepila la ngote ozomo donc théâtre ana poto total la ngosute to koma otala ka bino na makambo ba pasteur yango moni na pesa conseil wana na bi réseaux sociaux oyo tango zo sala buzo ba yeba ke lobi okobala okobota bana na oba kotala yango o roi David alobaki te nga wana na sine expliquer bino. Vraiment merci beaucoup hein, conseil wana vraiment oyo azamo la malamu akotiango la misala oyo pe azana ye mwana libebi nde kaka bible lobaka ke bana mabebi pe bazali abwaka na ye nango na mai mais na part na biso na allemand vraiment tozwi yango roi David pona ba nyonso oyo peut-être que basepeli na nzembo ya junior kabananga oyo yembeli ye alingi pe peut-être que ye pas kota na liste ya mabanga na kati ya banzembo na yo ou alingi oyembela nzembo mobimba est-ce que roi David okope sa numéro ya contact ou bien adresse na yo vraiment complet au bat bako za na facilité ya ko contacter directement. Déjà yo moko olelo sa déjà wana uzana adresse na nga uzana WhatsApp na nga apatia kini kuna soki mutaza na posa azwa ngai abako koleka pa a partir na yo après beaucoup melinga pour album ezana ngonanu donc titre album ezali 1000 espoirs titre na ngo ezali 1000 espoirs on a boaki zaka des titres wana na boaki nanu puis to ça pena George Awa les managers suspects après ce bana kini news ba motivelé bato news ba yebi donc tout ça la biso awa mutinyo sa na poste contacter nga ba partia kini kuna baleke pa na yo toko solo na biso ndenge zalaka ka yo pe na katelo manchege na yo la commission. Merci beaucoup hein, vraiment le manager Georges Bosaka. Hein? L'oncle privé, donc je te salue déjà de loin. Est-ce que tu as comme moi le ya manager na deux choses, na deux éléments oh, déjà artiste à tient à marché. Est-ce que manager bozo s'est retrouvé déjà ou bien ma solo et zana nous kaka neti neti? Ah là pas son manager. Oui, manager c'est Georges Bosaka. Par rapport à l'album qui est là pas son manager ça. Allô maman. Allô manager Georges Bosaka. Bonjour à toi aussi papa. Bonjour maman. Bonjour. Nangolu Nzambe ça va papa manager. Manager motuna nanga ezakaka. Ndenge ozo travailler na artiste nengo sepeli ko travailler na artiste roi David déjà na ba élément mi balé au botier sur le marché. Est-ce que revenu eza déjà ça va ou bien eza non ne bande libozo bunda bunda kaka? Bon, tout le monde est bandé, ils ont des bandités. Donc, tout ça déjà, dans la carte studio, tout ça, Makambo. Roi David, il faut pas y aller non à Salaka. Il y a que Roi David, Koto, Aya, la Pongu, comme non. Roi David, à Salaka, Makambo. Donc, à où tu fais au Canada, ça qui est fait partout, à Salaka, Babylone, on a de gauche à droite. Donc, à Moutmois, à l'Obarate, mais il y a ce qu'on s'est rendu action. Action, voilà quoi. Merci beaucoup manager. Manager, est-ce que tu peux aussi nous aider de savoir album wana ezana combien de titres et tozwango penza na ba mutupona zwango il faut asala nini pour avoir les deux clips wana ya générique na ya nzembo ya bêtisière du net. Pour la album pour la yango que tout ça là donc dans tout travail dans le bureau bien parce que ceux qui moi si dans ceux qui montent à lamba biloko il faut dans lamba biloko ma bien que ma donc biloko mungo les gâté puis les gâté donc ma rolia sentiment biloko et ça qui toque au moins donc to pesa date
boy to sala boy non donc bon mon na eloko tango ko bima ba tu surtout ba ko sepela nango wana ezaka pona moi kumoko boye boye bon mon na moi que mutu azali donc voilà quoi. Merci beaucoup vraiment pour na. Oui, merci beaucoup manager pour la considération. Nandenge bondima ki biso vraiment les lots zalana bino ensemble na émission. Un mot de la part ya Roi David pour na ba mélomane naye et puis liloba ya suka pour na ba union so ba loba ki ou bazo continuer ko loba mabe pour naye pour to comme vraiment na suka émission ya lelo. Bon, na repasser bino donc na repasser bino Roi David, yé moko a expliquer bino a loba nyo surtout mais aza mutu moko o manzamba sapambola donc aza mutu moko aloba mingi te mais ye moko aloba dernier mot na mais bana kini boye bakeno Roi David azali mille espoir tango ko bima bokoyoka yango bokomona yango bon na repasser maman merci mingi maman bana kini ba groupe bisina bino nzamba pambola biso moko to lingara bino le roi bino lingara biso bien merci. Merci beaucoup manager. Allô. Allô le roi, tu comme pendant la souka émission à l'élonde na otolo bakaka en direct na manager un mot na yo à travers ba fan na yo onyon so ba sepeli na eloko ya malamu oyo salut et puis na ba onyon so ba tambusa ki kombo na ndenge ya mabe ke okufi que rien ne marche ozali sous te bisika ozali eye banité un mot juste gentil pour na bango parce que bi bezol ba biso ki to bonde la pour na ba to pambola ba yini na biso. Merci beaucoup liboso na osenga merci na bino na site na bino ndenge bolingi bo sali tout boye ba information à la source et ça dit bien bo informer bato que Roi David azalakani kaka et salinga plaisir bon ndenge bato balobaki na kufa ngaku na osepela parce que après 10 ans na OK 11 ans dans la zone africaine mais bazo lobaka kombo nanga et ça la bien tu vois c'est que na tikala ki na mité mabato mais après natala ki vinanga ndenge vie zalaka mais sinon vraiment na pesi batu bambote na pesi mwana nanga Chris azana lemba wala na pesi cancer nanga nene na pesi na ba banani ba benga bona ba mettre ba bomba ya ngaba ba bomba ya matiti banda donc bana tu ya kini ba momi tu ya kini ya kitoko ba patron tu ya kini donc Roi David l'homme qui a tué Goliath mikolo baso benga nga le président Pyongyang président Corée mutazocha Donald Trump badi likolo. Merci beaucoup Roi David Sengo pendezala ki lelo kozala wa biso to ceux qui s'appellent l'émission de na lobaka na ba rétro mingi ya maison mère to ceux qui sina biso émission lelo vraiment na sepeli pour na disponibilité ozaki na musala mais ozumwa air mukieka kapona opesa biso vraiment tant ozala na yo en direct par téléphone pour na ko tourner émission vraiment ça nous va droit au cœur équipe Mumba Allemand te remercier vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup, j'espère que vous comprenez invité na biso pe boyoki nyonso o to solo line à partir à téléphone. Lokola azalaki sur le plateau na bisoté na bolingo wana kaka to zalaka lango na envers bino tozola kisabino siko le savoir-faire de l'artiste Roi David. Aza déjà na ba plateforme nyonso abwaki déjà des éléments o ezali générique à dénommer yango na kombo ya Lumbe Lumbe et puis deuxième chanson, première chanson na ya Rumba o ya Sali ezali oyo a titre nango ezali bêtiseur du net boyo qui peut explication ya pesibiso sur titre wana et puis la chanson a été dédiée par le grand Diogo hein, ya République démocratique du Congo équipe nationale junior Kabananga vraiment ndembo kitoko bayembelié na occasion vraiment ya réalisateur na biso Fortina bolanda des clips oyo générique et puis na Rumba et salami na Roi David et puis tozongi continuer pour na ko chiter suite ya émission na biso. Je suis pas pressé mais je suis prêt. Rémission studio au silo. Chacun portera sa propre charge. Chante avec moi les enfants. On y va. La vache kiri kiri. La vache kiri kiri. Ngombe seka. Ngombe seka. La vache kiri kiri. La vache kiri kiri.
asilisi kotonga ndako te okritike ye te nzela asilisa bongo opesa avi na yo. Ça c'est roi David de Chupabra Tatitigana Lisarazuma Vambu Wanetu bagaji bolafa babengaki ngana chomwe Banetu bangojima itereza ichirumwe Balabaki na ngalwa David Yako songa na meso merehei Bafuna tibalela yo Mapata pe alela yo Naboina kosonga te Naboina kosonga te Embadi Fata Kimbala Trésor Ngando Héritage Kamawele fils Dumu le Siliste Junior Mundele Nzambe a formé Roby Gianfranco Camille Remy l'assistant des sons Alimbonda Passport Yangoye Hérité Visa Yangoye Papita Kole Yalinda Mama Nashire Belito Miranda premier class Nabilisa Congo Nabilisa Mokili Bondi Manga Be Mwa Moke Iye Nasali Chura Mbome Batape Sombela Nabiye Nowe Binide Mama Odingati na kufa o Nana Bela o Nana Sala Nini Mama Nana Swa AVC la crise mwana nanga nakusonga ndenge nini boyo kibanzela bani materi ya pamba pamba ete ya bino Diego Musique Odeti Ndumba Odeti Chan Odeti Nduta Avugota Makale Allez, guitare, tala, Tomina. Asokolata, atala, tala, tala, mabe. Asokolata, atala, tala, tala, mabe. Rigo Zai, papa na Zaina Fangulu. Yuri Kalenga, champion. Chikangala, Avugota Makale. Moulenda, le prince des grands cils. Bobini Kitoko, musique à roi David et Zakito. Naswa zero, siata pata kunde. Chupabra. On s'amuse pas avec l'amour et non plus avec mon mari. Je l'aime. De Gabananga Okosha Junior Gabananga Jouer Nanga Le Jogo Nga Chimene Dior Kasina kamwe mingi ndenge bozo benga ye bebebe Bolingwe bonga kabato mibale ba monana Karine Mokonzi Oya yo bolingo kaka internet WhatsApp, Facebook, osala pote yolula kamibali ya bato Ba j'aime, ba like, ba photo mobali nangai Ba bes na yo ebongwa ni bêtise Anelka ba Fossette, conseiller privé Écoutez Chimène Dior Moye bimaka pona moto nyonso mama Lelo tour nanga Chimene botikanga na sepela Lakisanga epa bate kaka mibali ponga na kabela yo kabananga nanga Senganga nyonso na kopesa nanga na bona kadela yo mobali nanga Bolingo oyo na monela pasi mingi Bolingo oyo mes parents ont parlé jusqu'à fatiguer. Ah bon? Bolingo oyo kabolanga na ba master na ngai. Nani yango alinga kota bolingo yango na nkoe. Nani yango apoti libala nanga na kabana ngai. Nani alinga kabolanga na sheri na ngai.
mama lakisanga epaba te kaka mibali ponga na kabela yoga bananga nanga wa David ayembe senganga nyonso na kopesa kasi na bona kabela yo momeke Jean-Marc Abunda 500 Vejika ozolekisa tangwa pamba kasi na kamwe mingi ndenge bozobenga ye bebebe bolingo bongaka bato mibale bamonana oya yo bolingo kaka internet babes na yo ebongwani betis bino bafi internet bafi ya bese boye bakelobi bokobala o roi David alobaki te bana idiofa odumame kabananga Golfe Kisola restaurant Aseka Londe espoir ya mboka bana kini balela yo yo pare equipe nationale na biso elokwa makasi ibenge kojeye Bolingwe utana nzambe o Chancel Bemba basusu bazwa basusu kaka sekolela bayikampi komokolo ezali eko ya James Mbokani ya Marlene Ntesa El Toro Yuri Kalenga avantage ndebo komi na linda rive nasana bino mayele aya ntobe aya ntobe senga luketo mwana ntobe aya ntobe ya popolipo Eniko Bigis Mikenyema Faika Tutu Baz Aya Ngayo Ngai Shimene Ngayo Ngane mama ya banai Merci beaucoup.